Fumuzikoko là. Mon Congo central. Udidingembo kikumange sukula moko. Lelo fumuzikoko la ye. À la télébino ekoti ya. Tala, tolo bagagango. Na betelebino ekoti ya maluma tsusu. Na français babengi yango pied de poule. Pozali kama oyinda lelo na mama spaghetti. Mama spaghetti moi so asisa masolo rolamba. Yango lelo to yeli susu, to ba eloko ni alambeli biso. Bala Congo central, fumukipango ye, fumuzikoko la kwa magiza ntuka. Bala mwindu atikala ga yimo na loste. To tambula. To kitela lelo ni mama spaghetti, moi so yo akoja mfumbwa, eloko ni alambeli biso na mokona lelo. Awa tozali na cuisine ya mama spaghetti. Lelo eza ko inda ndenge to bakana kikongo ti feti bois nzeti fo kweya yango to ebite eloko ni mama spaghetti amembiso akolomela biso na mokona lelo yango na pesi maloba epa mama spaghetti mwasi akoja mfumbwa mwasi azopesa bilengi mama nazolenga zo maloba mama naolenga mama spaghetti na zuba ndeko. Merci beaucoup papa 16 ans, merci mingi na visite na yo. Ndenge oye kosala mwa ba découverte ya oyo mama na bino alingi kosala na mukolo ya lelo. Pona mukolo ya lelo na pesina na liboso mbote pa public na nga o balanga oyo bazo soutenir ngai na ba abonnement na bango na ba nyonso bana nyonso ya Congo ba mama nyonso ba bala mibali ba jeune garçon. Donc merci na o bozo sala pona nga na pesi bino ba gros bisous bisika nyonso bozali. Donc lelo mama spaghetti affaire sengo lokola bozo soutenir mo sala na ye pe ato senga na bino susu bo s'abonner encore de plus. Oui. Autant bo s'abonner mama spaghetti a so makasi. Donc vraiment et là on a fait magasin mon colonel lelo c'est ka tenir maspaga ospo na zongi na ndenge ya professionnalisme. Donc na ndenge na tangela il fallait vraiment na zalande bo. Donc yango monique eza eloko tozo lakisa mokili mobimba pour que pesa ngo valeur nango to latela ngo tenir ebongi nango parce que kolia cachereje Abraham tanga ayambi Elohim alingi akende boye ntango Sara abetaki mwa gâteau mwa nini Elohim abina kokende boye te sans qu'il n'a dévoilé c'est que parce que gâteau wana Sara asalaki mon côté Elohim akoki kosupporte yango te yango omoni kolia eza na base ya makambo ebele mais eza na ndenge ya bien na ndenge ya mabe te. Lelo na sepelaki tomeka kosala un peu pondu na biso ya mafuta donc saka. Ah bon? Oui, le to sala saka baba mebele basengi babi mama spaghetti lambela biso pondu saka saka. Lelo zali kambo ya pondu. Pondu ezali aliment moko de base pour na biso bata ya Congo. Ezala na ngambo ya Cameroun, ezala na ngambo ya Côte d'Ivoire, baliaka pondu. Tana Congo Brazzaville, baliaka pondu. Yango to senga na ba papa pe ba mama bolanda ilubu ya mama spaghetti na mokona lelo mama maluba mana omboka wayo. Merci beaucoup, merci papa pour na malubo pesinga. Bon lelo en tout cas tozo sala saka na biso na ebite papa cameraman na koki ko kita pona to lakisa biloko nini to sala saka mais OK ba saka na sala lelo eza ya loswa eza ya fufute donc epa na biso bangala to salaka saka modèle oyo. Donc pondu na biso ya mafuta oyo bengami na kombo ya saka to salaka yango na pondu yango moko yango yo na chaka yango mbisa ko kauka soko lingi mongusu yo mais biso ba mongo to chaka ngo mingi kombe mbisa kombe mbisi moko ezalaka ya papa la mais awa loko les mois difficile yango nazo chango mongusu ya okauka na chaka lilangwa ya mai lilangwa elembisaka pondu na chaka Thomson epesaka pondu sucre oyo pe etiaka pimbo donc so tiembisa okauka etiaka pimbo moko boye na kati ya pondu oyo elembisaka pondu oyo etiaka sucre na pondu donc eloko eza na rôle nango ejouaka na kati ya pondu. Après wana tokotia aubergine na biso na kati ya pondu tokotia
courgette na biso, tokotia concombre, tokotia ail, tokotia oignon, tokotia poivron, ya vert na ya jaune. Oh ba bengango oui, ya jaune et puis totie poireau, totie na ndembi. Toza na sel na biso mungwa, toza pe na ail na ebite sina présentaki. Oyo na kochaka mwa pilipili muke po eyo kana makasi parce que bana ba olia mais tochaka pe na pilipili mbe soki ba poivron ezate okocha pilipili mbeso na pondu esala ka pe kitoko na solo kitoko. Et puis toza mafuta na biso ya mbila. Bato bachaka balinga kolia mingi feuille de laurier okocha pe na pondu esala ka pe bien, eza problème te. Et puis na chaka pe moi bouillon ya ba légumes, na chaka mais bon na lingi vraiment ko laksango te parce que moni bato bele bazo comprendre te tango to lambaka mama na mama azana ba épices de alinga kocha na biloko. Mususu alinga kocha ba kib, mususu chaka na ba kib te bon. To koma ko ka ba kib mususu pe pesa ba malade provoka ba makambo bele alors na sepela kitie na la kisaka ba kibi parce que e okoma lokola ba mama ba mona ke sale ma bongo ngana chaka selonga na ebi ke kibi na ocha eza na danger te mais mutu so ochango a exagérer et comme makambo mususu alors na présenter tout d'abord ba biloko oyo to yebela kolamba na ba mboka na biso. Pondu na biso tokolia yango bokomona ka na suka tango toko servir na table bokomona biloko ni tolia na pondu na biso na lingi bino mingi toke na deuxième. Awa tozali na plan de travail maman spaghetti aza ko kata ba biloko na ye yango tozona na ka na bokebi. Le poteau concombre, courgette, et on va se mettre au cas de préparer par épices au calaté ça oui na awa. Donc on dit aliments de base, mettre le baki. Tout ça là na bokebi, mais maman on prépare par épices donc vous êtes là au cas là on a professionnel au cas sur courgette d'ailleurs ce que on est dans le poteau. On va bien en aubergine. Ah, aubergine en yo. OK. Papa il faut dire aubergine était. Mais on ngai les amis la cuisine te va pas c'est dans la cuisine dans un poisson mini. Dans la musique mini. C'est vrai. Et on le lot on apprend chaque jour. Les alliés na plan travail maman spaghetti tout le ndaka ngo mabiso ndaka yango wana na koloba boy tata awa sikoyo ngai na komi mama wana ngai mama simangeti na bino ngai yoyo na ko sala bo mpona la kisa génération petite ba mama oyo ba ko négliger bana wana mpoto ko mona komi na Teresa komi na 15 ans na ko ba ko lamba fufute ba mama lo sali boli mpe lokola bino lokoyimisa ya mende ngai na yena ngai na la kisabana na biso lolenge nini ya kolamba ka biloko na mboka mpo lodi bakobala bakola basi ya mabala na boyi te bakende ko beta ke miso na banda kwa mabala na bango akomi kuna ko beta miso kwa moyibi ya ngai yiba mpa ko jomo ya ko yiba te mpo aibe olamba te bazene fille lotalaka yango yo ngai na akola kisabino ndenge akolamba mpondu soko jui fiancé lelo ya mondele ata moto mwindi epe mendele mususu balinga biloko na biso etata oui mendele mususu ko lambeli mpondu poulet à la moine poulet à la moine ba wa ndebe ninga mingi yeli santi joie ya kosakana te un peu bato bako négliger mona balakisa kayeli kambo banda bomwana ntango akokoma na expérience kolinga te yo boti mwana na yo pe moto muso akende kolakisa ye kolambe bana moteba mama ozani zo salon oyo babenga yango konkombele yeyo konkombele yeyo nakokata ye nakobongisa ye wana malamu po akota na kati ya pondu na biso yali bongo spaghetti tozolanda kaka yo na bokebi po pape bazotala batata bayebi na yali awa mpona awa na lokota ya français
basi belebe balinga mibale oyo babi kolamba omwani mpe fai bakolamba omokolo mosusu moza fatigué papa mpe abi kolamba ma papa oyi na maison eyalaka makolo mosusu oyo mama yali fatigué boye papa alobi mama yo vanda ngai moko nakota na cuisine okomona tata abeti loboko mpenza boye aservi yo moko mama okomoyoka na nsoni moba yebi kolamba bololenge nini mais soki oyebi kolamba te mosi abanda koposaka yo mikolo nyonso akolambelaka yo bilambalamba wana yo okoli okokanisa te bakolamba malamu mpo yo moko oyebi te merci beaucoup bamibali lokola badidi osenge wana yo kokosa ye ndenge nini ye moko soki abeteli yo mapusa tata ondima te bon mais nga mpe nazala ndeko na ngai Frank Kiyambu bota 3 personnes ye balamba kitoko ya solo mobali ya Michou donc bango faut être en compétition na ndako quoi et moi m'a frappé eyinda maman spaghetti motuna na ngeza boye oui papa soki bandeko oyo basepeli baya ko apprendre cuisine na biso cuisine congolaise est-ce que baki koya po bazwa mayele oyo oza na mwana problème eza te papa ndeka nalobaka ke naza mpona bato nyonso tu ndeka nalobaka ke na vie moto aleki moninga aza te tose kompletaka oyo amoni ke kote mosusu ndenge azotala ngai nazosala amoni ke kote mosusu vraiment ke ye kote wana aza na mwa faiblesse par rapport na oyo ngai nazosala akoki koya pourquoi pas tosungana bandeko bozolanda biso ndenge mama alobi ete oyo aza na posa ya 1 de plus akoki kobengana na telefone ya mama spaghetti boza nango bobengi okoki kozwa bacours en privé par rapport ya baprogramme na yo parce que na baécole awa tozomona ete na mbaka poto tozodépendre na horaire école ozamo mobulu mais awa oza na grâce ya kozwa par rapport à programme na yo bien maman spaghetti beaucoup ça le programme même le dimanche beaucoup même 1 heure ou 2 heures il y a kolamba ok donc c'est ça quoi oh moi monique moi difficulté zali naza wana bandeko na ngai naza pona to sungana c'est un problème te maman spaghetti na bosana ki loko emonke ete okoki kopesa so numéro na yo po ba landi ebele ba benga ngai ba bi ete ba moni numéro na yo te ya maman spaghetti na biso bandeko. Bon, numéro na ngai ezali 0 468 590 532. Nakoko répéter 0 468 590 532. So bengi na numéro wana okozwa tout d'abord nga moko pona to solola bosenga nyonso za nango besoin to sala tokoyeba kosolola pona tozwa compromis d'ensemble c'est ça. Merci beaucoup bandeko bazwi numéro na yo lokonyeka na émission na biso maman spaghetti alokata poiron donc kate livrement on senti bien que non ezali maman oyo ezali dondo na yo ezosala mouvement avec esengo bon maman spaga on a bengaka yo Socrate, Platon, Aristote donc 3 philosophes basangani grec pour na yo mais maman spaga à part art no ya cuisine osuka wana ozana art mosusu te mais nga za artiste complet hein. Ah bon? Ah oui. Donc nde nazali awa nalambaka on a confirmé na salle à théâtre. Ah bon? Après wana lisusu na salle à suki. Donc art no setali coiffure donc coiffeuse ya basi na coiffeur basi coiffure ya basi kwa naloba na coiffeur suki nyonso sala ba rasta na sala ba tissage ba piquer la chair tout obena be chignon na bendaka tout na sala donc ne pesana na balé pe na binaka danser na binaka danser on dit mateza ngai so na koti na scène yebisaka bato bana bafeti babenganga baosepela makasi bandeko oyo baza na bamariage soki olingi mariage na yo ezala mariage moko ese distingue na bato mosusu benga mama spaghetti akoanime mariage na yo
akolamba akosala ballet akosala ba théâtre pour être ba lié ba seki moi c'est pas grave numéro posé nango donc bobenga bokoseka kala mingi te baomona groupe nanga ballet tokotia mwa bavideo botala ndenge mpena masolo ebetamaka kwa mais maman motulu nanga eza boye mpona théâtre bakola no na opesa numéro kombo ya chaîne na yo obakoki kolanda bathéâtre osaleli déjà awa na mboka ya poto mpona théâtre bakokobeta kaka Spaga TV officiel so babeti ka Spaga TV officiel baomona bathéâtre nyonso tosala basenete lokola tona na période ya basenete totia na basenete balanda nani apo tosala bango so bapièce vraiment na baépisode donc bakozala jamais déçu ngambo bayebi bien ke na décevoir bango te c'est ça bon merci minimum lo sabo bon awa tomoni biloko Maman Spaghetti a présenté biso tomoni ba épices et pondu déjà prêt donc malbas parce que pas Maman Spaghetti ami biso bisusu ma mama na sepeli mingi ndeka na ebisaki bino tozokende molo ti na suka ya émission na biso mais tokomi na deuxième étape oyo ezaki na sina kati ba épices na biso na sokoli déjà mbisi na biso na tie pondu na biso na nzungu na mai sikoyo tozotia ba épices ba épices nyonso na lakisaki déjà na kati yango na tie na bakisi ba épices ba mama légumes ezalaka mabe te nyonso eza ba légumes pondu concombre nini tosangisi eza mabe te oh ba légumes eleki ebele légumes d'ailleurs eza bien na nzoto ya motu epesaka biso ba vitamine ebele oyo tozangaka na nzoto na biso bato donc biloko oyo natie eza na problème moko te nde natie ba légumes na biso nazotia na moto pondu na biso ekotoka kaka na ba légumes soki esisi kotoka nde tokoya kotia poisson na biso ya kokauka na Thomson na biso na malangwa na biso mais tout d'abord malangwa na Thomson na kotokisa ngo kote mususu pona kolongola ba mikuwa pona kobakisa na pondu moni pondu nzungu ndenge tondi na kobakisa eloko mususu te il faut etoka ba épices ekiti après na koya kobakisa biloko oyo tokolambela na pondu na biso merci beaucoup ba mama tolanda toke kotia pondu na biso na moto totie pondu na biso na moto nzungu eza nango munene mais sauf que nzungu eza munene mais sauf que il faut biloko etoka ekita ekokoka nango na nzungu pondu eza ebele te donc ekotoka après ekiti sikoyo na sina bongisaki mbisi na biso okauka sikoyo nake kobongisa ba poisson na biso ya mai merci beaucoup ba Maman Spaghetti ici abongisi ba poisson na ye tomoni ete tozana Thomson pe na malangwa oui donc c'est le mélange il y a ba poisson au biso to bien on a bâtiment éclectique c'est le mélange il y a différents produits OK il y a différents matériels donc à tomoni que à sengisi na mbisa okauka na Thomson na malangwa mais tozangi liyanga mbisi oyo atuna lolendo inda zawa te liyanga yeza mikuwa ambisa mikeye mwana kochaya wate soso cheye tokokolia pondu na biso te OK merci beaucoup papa na sibino mo bolandi nde papa na biso 16 ans auti koloba donc na tokisi mayanga malangwa na biso na Thomson esika moko parce que na pondu pe ba kosangana kaka donc siko tokomi na étape ya kolongola mikuwa e kolongola misuni pona kotika kaka kobwaka mikuwa po pondu soki ndenge bato mosusu babwakaka pondu déjà
babwaki mbisi na mikuwa po ba etoka na kati ya pondu apo ya kolongola etikaka mikuwa kaka na kati olingo linga te yango biso to longola kango deja na pembeni po pondu na biso ezala mikuwa te ezala kaka pondu na mbisi moto bo comprendre ba mama malgré moi ça banga moto te mais ezo soit quand même hein? Biso na ngambu ya Flandre tobengaka mikuwa ya mbisi Visegrad doza mikuwa wana ba flamand ne ba flamand ko ba ndiko ba fa na Flandre donc ba yeba ngo lo tobenga ngo Visegrad doza mikuwa oko musika intégration hein papa yo mona mama spiti opesa ngou ya lo ba néerlandais quoi donc l'autre fois tango so la néerlandais on s'est ngé c'est mokasi te mais so komi na mboka batu koyeba langue eza richesse mo batu bayeba yango te hein soko zoyeba munoko te okozala na passe ya comprendre makambo ebele ya mboka wana likambo ya éclectique do mélange ya bambisi awa tozali na lia malangwa Thompson pe na mbisi ya kokauka mungusu mas paga akusengisa yango donc merci beaucoup ndeka ka papa lobi tozo sangisa mélange ya bambisi ezaka bambisi yose ezala na mai mais mbisi na mbisi eza na rôle nango na pondu na minicho ba mambo bosana te donc cameraman na biso akolandanga pona tokende kotia biloko na pondu na biso bolandanga cameraman ndeko bakulaka baba mbongo losako Batoto Amanyema. Batoto akatanga babongo kilina ndeko na biso bakongo balobaka nini papa yambote kienwe bana bakongo bana ya bandundu nalingi bino mingi bomoni déjà pondu na biso etoki balegime na biso ekiti bamama donc sikoyo tozotia bambisi na biso totie mbisi na biso ya kokauka totie tom na biso tamusioni oyo tubenga ye tulimbaka ye te tokolemba yo te ye tolia ye na bandingi nyonso na Kishasa ya kobobola ya kotumba ya nyonso ya supu ya buyo tolia ye bichino yo tozo konye kolia ye kaka oyo totie malangwa na biso totie malangwa bamama ndenge kaka tolobaki ji na biso totokisaki mbisi tokobwaka yango te ji na biso tokobwaka yango te po yango nde eza na elengi nyonso tu ya mbisi na kati donc nazwi buyo na ngai ya pondu na tie bamama bozela tout d'abord natia mungwa nazwi mungwa na nga na tie nazwi mungwa na nga na tie po natiaki mpe mwa mungwa na mbisi ntango etokaki ya soki nalekisi mungwa ekoleka na kati ya pondu donc tikali natia mafuta me nalingaki lokola pondu evimbi nakotia nano mafuta ebele te totia nano mafuta boye soki mai ekiti tokoyeba susu kobakisa na kati ya pondu na biso sikoyo tozotika pondu na biso etoka pendant 20 minutes soki etoki nakoya koexplike bino eloko nini tokosala après kotika pondu na biso etoka sikoyo tokangi nanu atie nanu boye parce que lokola mai eza ebele ekoya kodeborde natie na mofiniko boye etoka moke mai na biso ekita solo ya mafuta ebima après na kofinika yango bien po etoka na ndenge ya malamu
Merci beaucoup, maman. Ma maman, tellement pondu na biso evimbi, njungu, ekomi mukie. Pona kotika ngo polele, pondu na biso ekobela bien te. Yango bomoni, na tie papier na biso aluminium. C'est-à-dire pondu ebela normal. Parce que tout ce qui polele, et pour ça là bien fait. Ce qui m'a une absence qui dit d'être la papier aluminium. Ok, c'est ça du bon. Ce qu'on a dans pondu et que mon injou est à mon pied. Bomba yango aluminium parce que aluminium est bomba ka moto ya pondu pour na ebe sa pondu na biso bien. Ok. Maman oyo tokomo kende vers la fin. Donc pondu na biso nous avons la kaka manzonzo ndenge eza wana o baswahili baloba. Donc pondu na biso ezokende na kote ya suka po pondu na biso ebela. Mama pondu okozomona eza vraiment na goût ya kosakana te. Et puis elembi kitoko. Siko ndenge eza wa nazotiango na fait doux kaka ndenge nalobaki ezotoka na fait doux. Il faut tika penza koma iwana ekita na fait doux. Soko liye pondu oyo ma maman eza grave ba maman. Donc quelques minutes tokende siko na table na biso tozokende kolia pondu na biso na loso ba maman. Donc tokolela na Congo pondu na loso madesu na loso. Donc c'est ça quoi. Awa tomoni maman na biso Spaga ici asisi kolamba atandi table yango tokosenga na ye moko afungola page afungola nzungu na ye. Merci beaucoup papa nanga 16 ans. Ndeka na lobaki lelo tolambiaki sakasaka na biso yango na uti ko servir sakasaka na biso. N'était papa caméraman so akoko kita. Donc toza na sakasaka na biso yango yo o tolambi na sibilo mo bomoni ndenge sakasaka na biso ezopesa. Et puis de deux toza na loso na biso ndeka na lobaki ke lelo tokolia loso pondu na biso na loso. Alors na bombaki po pondu elia maka yango moko te mwa musuni fezala pepe sa mwa laila kotoyo na salaki poulet na biso ya kotumba. Donc tokolia pondu na biso na loso na poulet na biso batumba. Mais makamba poulet tokobeta ngo mukolo mususu na lakisi te pourtant eza mukie de l'autre lakisi kaka pondu na biso na loso. Yango wana papa on va passer la table comme ça oh mekaloboko yo moko témoigner. Donc c'est ça quoi. En tout cas merci beaucoup maman Spaga. Na benga yo maman oyo ba trois philosophes basangana maman na Boania Socrate Platon Aristote basangana donc talaka. Donc comment na kaka na mona biloko ngo donc ça prend nexo to baka na Flandre et ça lecker papa bon appétit hein. Toi merci quoi, merci beaucoup, merci beaucoup. On mingi o me ka poko lia moi loso na biso. Papa zwa oyo o tanda wo awa bachaka ngo pembeni te. Po pa na yo itaka awa pona eloko koki kokwea pona boy ki o chemise nanga etaché quoi pona bige yo pa na banga parce que et ma blonde ça savait moi danser et ça il faut on se protéger quoi on se dit on va salir c'est ça. Bon bon appétit hein. Merci beaucoup papa caméraman na biso pe donc comme na ngonga ya kolia okocha caméra même maman biso to bana nzambe lo sambo ça va bien. Nzambe na nguya papa na lola merci pour un moment favorable ozaki na biso longo banda na ebandeli ya émission opesi biso makasi ya kolamba
pe nzambe totiki biloko na biso na maboko na yo etolokana kopambola yango ntango tokolia econtribue na santé na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci et bon appétit. Merci papa, merci parrain. Pondu na bito makasi. Mais ngana benyango ezali pondu mo éclectique. Pourquoi la benyango éclectique? Éclectique ezali mélange de différents matériaux on est toujours bâtiment to baké. Architecture éclectique c'est-à-dire que va mélanger fer, béton, bois, et on éclectique donc va mélanger. Ndenge on mélange qui poisson na yo, ba poisson na yo toza awa na Malangwa, Thompson, plus Mungusu. Donc, et puis si vous m'avez maman spécialement pondu mo éclectique. Donc mélange il y a poisson côté quoi. Bon. Donc comme ça azanga lianga. Pour lianga il y a parce que hier azanga le domingo quoi. Il y a moi mikuwa d'après on se limité. En tout cas maman c'est pas grave vraiment zema pambola yo. Vraiment biloko no zaki to makasi quoi. Donc vraiment parmi ba pondo vraiment il manquait na fille nga quoi. Donc il a mon papa. Il a mon que donc papa bino lo compagnie na kate. Lo yali na mama na bino oyo mzamba zwa loboko na ye apambola yango apambola. Lo lingi ko cha yango na ndenge ya malamu te yango lo ko regrete ngai na yali na ngai tata ndenge yali wana soki mokolo mosusu ali na mposa abalambela yo pondu ya boyo oye ina lambeli yo na pesi yo njungu mo bakende na ngoli ya kalanda ko maleme. Le cœur. Le cœur. Le cœur.